Tutalema pona kutanga liloba nzambe. Tukutanga na mukanda ya Apocalypse, chapitre 19, verset 11. Puis j'ai vu les ciels ouverts.
Et voici, Paris, un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle, véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, et si ce n'est lui-même. Prions Dieu. Éternel Dieu d'amour, c'est vrai, tu as été à Golgotha pour nos péchés. Tu es mort, tu as été malmené, tu as été injurié, tu as souffert à Golgotha, Jésus-Christ, pour nous. C'est pourquoi nous venons encore devant ta face, puisque nous sommes tes enfants, pour lesquels tu as souffert. Oh Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous sommes réunis ici. Puisque dans ta parole, tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Et c'est sûr, tu es au milieu de nous à ce moment. Et c'est pourquoi nous voulons que tu puisses nous parler tout à l'heure. Puisque toi, tu es fidèle à ta parole. Tu es lié même à ta parole. Parle-nous, oh Dieu, comme jamais tu n'as parlé. Parle-nous comme tu avais parlé à la montagne de Sion devant tes enfants, les enfants d'Israël. Nous sommes tes enfants, nous nous mettons ici devant ta face au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Kete kombone na bule kumisama. Amen. Kuneti ya zalinzambe. Oya bongi na masanzoli. Amen. Merci na ndenga bateli biso. Pe pesi biso ngolu ya kozane sika oyo. Amen. Apesa biso ngolu ya koyoka iloba na ye. C'est vrai. Ya kososola yango. Pe ya kubika yango. Pe ya kotatula yango. Amen. Amen. Tukatangeli biso kaposo alikomi moko kitoko kolakisa biso ete na Apocalypse chapitre 19 na verset 11 ki kuna na Jean na ila Patmos ya monaki apata ifungwami pe lombe moka mateli kolona punda babiyo amatil kolona pundo ya azali sembo. Amen. Amen. Fidèle. Pe azali véritable. C'est-à-dire azali sembo. Babiyo azali sembo. C'est-à-dire que ye soka promettre yo fidélité na ye. Ye il faut akokise loko. Amen. Amen. C'est-à-dire c'est un Dieu fidèle. Oya lobi et kokokisama. Et la Bible dit toutes ces promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Ma promesse nyonso apesi biso. Ata moko ekolekate ponete ya zali moyengebe. C'est lui le fidèle. Yenda zali kotambu sapunda oyo. Pe sima na ye soko kiti kuna na siba lobeti bato nyonso bapesi ye confiance. O bandima ki ye na elikia na ye bazalaki sima. Amen. Amen. Toute l'armée céleste zalaki sima na ye. C'est vrai. Amen. Amukanda Josué chapitre 23. Joshua chapitre 23 na verset 14. Wana Josué a commis vraiment paka. Amonaki te tango na ye ya kokende ekoki. Amen. Amen. C'est-à-dire ngai kokufa. Maintenant sali message de Dieu. Kopesa libota na ye toli asuka. Na Josué chapitre 23. Dans verset 14, Bible dit, voici je m'en vais maintenant par les chemins de toute la terre. Betenga maintenant na komi kokina nzela ya bawe nyos. Parce que bango bazaki na elikia ke Nzambe a visiter pe bango. Amen. Et on moni tetangu Joseph mona ke abebisi libota ne sona kufi na Egypte bo mema mikuwa na ngai. Boku ndangoti tokendaka kaka. Amen. Parce que azalaki na espoir na lycée quoi. Amen. Ya bien pe ngai pe nazali kokufa, nazali kolanda chemin moko ya bakoko na ngai. Mais eloko nazali koyebisa bino, reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme. Kasi botalama
siki na mitema na bino mobimba. Amen. Pe na molimo na bino mobimba et de toute votre âme, qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est resté sans effet. Amen. Alléluia. Amen. Abete bino parce que bino bato wana nde babiki expérience wana. Abete bokanisa na mitema na bino, na molimo na bino, na elimo na bino, na être na bino mobimba gete elaka nyonso ya pesaki. Liloba nyonso alobaki mpo na bino yango ekokisana. Amen. Kadi ya azali nzambo azali fidèle. Awa tomboli ki fidélité na nzambe. Lelo tokosolela mpe mpo na ndenge nini ya koyeba mpe kokumisa po ezali bosembo na nzambe, fidélité na nzambe. Amen. Reconnaître et louer la fidélité de Dieu. Tant que yoyebi ki nzambe wana azali fidèle, wazali kokokisa makambo na ye solo yo fukuka kokumisa ye. Alobi te eloko na ye koyebisa bino kate bokanisa maloba nyonso ya yebisi bino eloko moko te elekaki, non, nyonso ya alobaki ekokisami. Amen. Pe bino bobiki yango. Les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est resté sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucun n'est resté sans effet. Alléluia. Nzambe na biso nzambe apesaka bilaka na ye. Soki a promettre yo olinga te ekokokisama. Amen. Yo zalaka na confiance. Amen. Avec nzambe wana zali sembo. Iloko na sengi bino kete bokanisaka que c'est un Dieu fidèle. Isaïe kuna na Isaïe 59 alobi na verset 1er habite les bras de l'Éternel n'est pas court pour sauver. Te nzambe na biso azali liboko te ya muke pona ko kobikisa te. Non, oya alobi ekokokisama. Alléluia. C'est-à-dire ekosalama. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce que vous avez mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Amen. Mais oyo ya lobi liboko na ifwe kokisana ya azali nzambe mutu moko akoki kokanga yango azali te. Pe soki oyebi boye yenge beni ya nzambe fidélité na nzambe oyo eto apesaka bilaka yo fo pema na tolo na ye. Bible veut que toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Amen. Pe ndenge totatu la bilaka na ye na esika oyo olinga te ekokokisama. Amen. 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 Na Psaume 121, na verset 4. Nzembo. Voici il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Abete tala oyo azali kobatela bino ye alalaka te. Alléluia. Amen. Yazokata pongite. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Alléluia. Amen. Nzambo yazali kobatela. Soki alingi yo yazali sembo. Amen. Babete azali ombo na wana liboko no na mobali. Toujours présent. Pour nous kokisa bilaka na ye. Alléluia. Amen. Soki yebi fidélité na nzambo tozali kosambela. Kotala tango te. Yaza na tango na yasala. Mais tango na ye soki ekoki okoma mpaka ozala jeune ye akokokisa eloba na ye. Amen. Tomonaki te Eli akomaki mpaka. Mais ntango mbula ngai kobeta akimaki koleka même mokonzi akabalai na bashevo na ye. Bamona Eli mpaka wana aza courir plus que. Amen. Alléluia. Amen. Bashevo wa lui renouvelle et il veille sur nous. Babi alalaka te akangaka tape pour misute, il veille sur sa parole. Si ba promesse na ye, bilaka na ye pona kokisa yango. Donc il faut tokanisaka toujours, tozaka reconnaissant.
mpe tokumisaka nzambe oyo mpona ete ye azali sembo baoyo nyonso babite baza mpe bafidele mpo bazali kocroire na ye ntango ye atelemaki aza liboso babete jean amonaki na ile de patamos amoni ye amati na punda ya pembe kombo na ye ezalaki oyo azali fidele alleluya nsima na ye baoyo ya ye nyonso tu bazali kola bayebi te oyo ye alobi ekokokisama na mokanda ya exode chapitre 24 na verset 8 bobimi wana bana na nzambe babimi na Israël nzambe akoti bango na elaka na verset 8 la Bible dit Moïse prit le sang et il les répandit sur le peuple en disant voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses promesses. Mais surtout d'abord dans verset 7. D'abord, il prit le livre de l'alliance. Il y a qui d'abord beaucoup Naboyokan et les lit en présence du peuple. Il y a Tanyango na miso, il y a Libota Mobimba. Ils dirent nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. D'abord, Batangela Kibango, Liloba. Alléluia. Moïse a rassemblé Libota. Avec Liboso nanu, Liloba et Pesamaki. D'abord, à Pessi Liloba, il prit le livre d'alliance et les lit en présence de tous les peuples. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, selon et nous obéirons. D'abord la parole. Tangeli bango liloba. Pesi bango ba promesse. Pe bango ba lobete biso tokotale la bilaka oyo. Pe biso tokondima yango. Amen. Simana ya mo Bible lobete Moïse prit le sang. Ye azwaki makila et il les répandit sur le peuple. Atiango likolo na pe libota. Il dit voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous. Selon toutes ces paroles. Zaipe na makila. Si ma kopesa bango liloba Bible beta zaki makila a asperger likolo na bango. Abete ceci le sang d'alliance. Pone te nzambe na biso azali nzambe na koyokana. Ayokani na bango na nzela liloba. Pe awa babete na tango wana ezalaki nini makila ya banyama. Pona ko confirmer alliance oyo. Amen. Tant où il y a péché promesse, il bete lilaka wana ezali alliance mba ya salina yo. Amen. Pe awa yeko confirmer yango kozwa na tangu na kalela kiete moi makila ya bana mpate pona ko confirmer alliance. Mais na biso na Nouveau Testament, tokozwi na Matthieu chapitre 26 na verset 18. Kolo yemoka yeki kopesa makila oyo ya ye abete ceci est le sang d'alliance. Ami pesa ki lokola mbeka. Asopi makila na ye pona ko confirmer alliance oyo asali na biso na nzela liloba na ye. Matthieu 26 na verset 28. La Bible dit car ceci est mon sang. Oezali makila na ngai, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alléluia. Amen. Makila ya boyoka. Si makopesa biso liloba na elaka, Zamba pesa ki comme mbeka, comme rançon. Makila na emoko. Abite ceci est le sang d'alliance. Pour nous confirmer la promesse na nyonso. Amen. Qui était donné pour plusieurs. Alléluia. Amen. Tout le monde est na ba âge de l'église, monsieur bazukufi na tango ya Éphèse, bazako zela. Tiko koma na tango na Laodicée. Pe na biso bana na Nzambe bakomonisima oba oyo bazali bana na elaka autant marqué bakozonga kati na liloba na Nzambe. Amen. Parce que Nzambe alobete c'est le sang d'alliance na lilobo ya boyokani apesi biso. Et j'ai fait cela, j'ai répandu cela pour plusieurs. Dans Mukanda Apocalypse chapitre 10 na verset 1er, Bible ezakisi biso te kuna ye mwange en tant que l'ange de l'alliance. Oh ye moka salaki alliance, alliance na bato. Dans Apocalypse 10, na mutu na ye, Bible qu'il y avait un arc-en-ciel. Apocalypse chapitre 10 na verset 1er. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel. L'ange puissant là, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. Et l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. L'arc
pe bimaki arc-en-ciel. C'est-à-dire c'est le signe d'alliance. Yazali nzambe oyo azalaka nzambe na boyokani. Ayokanisi biso d'abord na nzela liloba na ye, na Ancien Testament batangi liloba. Pe na ntango na biso nzambe apesi biso liloba. Amen. Po tozalaka toujours bato bazali na reconnaissance na nzambe po tozwi liloba na ntango na suka. Nzambe natindi mosakoli na liloba oyo tozali kotata. Depuis le 11 juillet 1933. C'est un sujet à louer Yenzam. Oui. Parce qu'il y a alliance na Bible, c'était lui l'ange puissant. Oh, ange ba mona ikuna zako matana punda na pembe. Aba moni azali ko kita, pe chili kolomoko na mai, pe mukolo mususu na kati na mukili. Puna ko yebi sete nyoso ezali ya ye. Mais azali nzambo, azali nzambe, azali ko sala ko yokana na mutu na nzela ya liloba na ye. Pe a confirmer ona makila na ye. Amen. 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 C'est le Dieu d'alliance où bazali ko l'acception ya boyokani. Na Hébreux chapitre 13 na verset 12. Kuna pe pour la côté biso na mwa mozindo. Pona ko laksa boyokani oyo tosali na nzambe na tango na biso. Hébreux chapitre 13 na verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, apportant son opprobre. Pete ponete Yesu Kristu ye moko ponete kobulisa libota na ye anyokwa maki. Alléluia. Amen. Pe apesaki makila na ye moko lokola mbeka. Pete biso pe bongi na biso tokende au-delà du camp. Tobima. Sortons donc pour aller à lui, tokende epai na ye, hors du camp, apportant son opprobre. Tokende pe tondima. Où ezali souffrance na ye. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanence, mais nous cherchons celui qui est à venir. Tout le monde a dit pour ça na biso ezali te. Où ezali na bana Israël nzamba tambusi bangwale lobby boke ne kozo bamboka na ba. Te. Amen. Mais biso a préparé les biso déjà cité. Amen. Où ezali na seo yote, mais céleste. C'est pourquoi par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Na tina yango mikolo nyonso biso fo tokoka kopesa ye matoni. Un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Amen. Na bimbebo na biso yoyo, ebongi na biso mena to tatolaka kombo na ye. Na alliance nzamba pesi biso, na ilobo nzamba pesi biso, mais faut tozala reconnaissant. Biso pe photo bima to tatola monena nzambe wa. Amen. To tatola ilobo wana na ba misusu. Parce que tous de là, tant que muto ya suka kokota, tant que supporte ndekanga. Alléluia. Amen. Et c'est ça à la fin, c'est le départ. Mais muta suka wana mutagoluke na neza yue golukanga ezangai. C'est-à-dire tokoki kolembate na o etali évangélisation. Amen. Nous devons travailler. Amen. Wana eza sacrifice tokoki kopesa nzambe comme fruit d'une bonne odeur kotato la kombo na ye. Koluka pe baninga baya en Christ. Amen. Tozalaka bate ya bayoki ya pamba te. Oh yo yoki yo pe fota to la yango. Amen. Jean chapitre 15, na verset 14. Awa nkolo alobi ete ye moko azali pe kosala. Tata na ye pa azali kosala. Biso pe foto sala. Amen. Na kati na musala na nzambe. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Bozali ba ami na ngai soki bokosala nga nazali kotinda bino. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Mais vous, je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Alléluia. Amen. Awa wankolo alobeti pona na biso. Alakisi biso nyonso tout. Libomba nye zato ebike, bilobeti Abraham, Zamba bombela ki eloko te tanga lingaki. Il a même appelé son ami. Abiti na kobenga bino suba salite, mais vous êtes devenus des amis. Parce que na lakisi bino makambo nyonso yo. Pourquoi kozango na posa na tango wa. Dieu nous a révélé sa parole. Et nous sommes appelés les amis de Dieu. Amen. 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 Abi bozali suba esclave te. Boyebi. Oui, pesa sujet ya kokumisa na nzambe, connaissance so apesi biso. Amen. Vous connaissez, abete maintenant, na caché bino eloko te. Aibisi Abraham. Alobi me cacherai Abraham ce que je veux faire. Na bombeleni.
On est nègre innocent la kuna na Sodome. Na koyebisa ye. Amen. Qui faut yeba déjà. Et biso pe to yebi déjà ni nezali koya lobby. Alléluia. Amen. Et il nous a appelé aussi comme il a appelé Abraham. Alors vous êtes maintenant mes amis. Amen. Amen. Autant on a Jacques chapitre 2 verset 3. La Bible dit qu'il a appelé Abraham son ami. Parce que Afungo le lié liloba. Et nous aujourd'hui aussi, nous avons l'ouverture de la parole. Nous sommes aussi appelés amis de Dieu. Amen. Dans Colossiens chapitre 1 verset 12. Colossiens chapitre 1 verset 12. La Bible dit, rendrez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et bon, de bino beaucoup misaka ye. Oui, à ça, les biso étaient tout quoi qu'on a na partie, tous les partisans et héritage na ye. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Pour nous Nzambe, tout to longwe déjà na oya mulili. Tulungu déjà na puissance na Satan. Atanga kota la biso te Bible bite nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour. Kuna nde tuzali na rédemption, tuzali na rémission de nos péchés. Et loko moko ko condamner mutu na Nzambe azali te. Amen. Rien ne peut condamner les enfants de Dieu. Rien, 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 sauf rien. Ya kangoli biso, amemi biso, musika. La présence naïe. C'est pourquoi il faut tout confesser ça. Tout alaga abouité. Faut tout tato la munene na Nzambe wana. Amen. Amen. Mais 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Frère, il faut tout reprendre. Amen. Encore, parce que les âmes de Dieu sont précieuses. Tant que ça suscité. Amen. Tout lukabango. Amen. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Bino bozali race oyo, bazali vmaya baponami. Un sacerdoce royal. O libota yabanganga nzambe. Une nation sainte. Libota moko na boule. Un peuple acquis. Batoyo basombami. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. C'est dit biso pe photo tato là. Alléluia. Amen. Il faut tout beau tambouma. Bible bite c'est ce qui to kangami na Yesu Christ. Webi ke uba bengi sep, c'est-à-dire étape utaka na nzete. Yango ne bimisaka mbulu. Abite pona bino bimama mbuma, il faut bokangama na ngai. Et lui il est la parole. Amen. Abite ceux qui ont liloba mais témoignez ça. Nous sommes appelés pour annoncer les vertus. Da oya bengi biso kolongola biso na pole, komima biso wapi na kati oyo ya na oyo ezali vraiment boule. Abite bino pe fubo tatola. Bino pe fubo bota bambo. Na mukanda Yohane, Jean chapitre 5 na verset 17. Jean chapitre 5 na verset 17. La Bible dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit. Tata nanga azali kosala. Jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Alléluia. Amen. Tangu toyebi liloba oyo na pole oyo. Tuyi kozalaka bato bakangi maboko te. Ya lobi te tata na azali kosala. Biso nous aussi on doit travailler dans l'œuvre de Dieu, dans l'évangélisation. Pour le toyebi liloba na solo. Moko na moko ezali par na ye na misu na Nzambe. Kokende koluka les derniers pour na tokende. Tout ça sous na tante. Nzambe ya biete tangu ye akotombola ye akobenda ba o na ye. Mais akobenda ye kaka boite, il faut que a utiliser mutu. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons nous plonger. Si tozali bana na ilaka, tozili loba na ilaka, toyebite yazali fidèle. Que ye moko akobenga ba oya ye, mais laissez que yo tatula. Faut pas y identité na yo partout ozali. Amen. Si ba comme ba quelque part ba ah non, frère wana c'est un croyant. Parce que alobaka iloba na Nzambe. Amen. Que oyo izali koloba, oyo batu bayebi te yo ozali en réalité qui baza bayebi te bako identifier yo na nani. Abete Nzambe abombe abengi biso pona yango. Tukwa kozala ba oyo bazali ko annoncer les vertus. Mais pona ko benga, ye moko nda ko benga boya ye. Amen. Mais yo annoncer la vérité. La Bible dit ils vont connaître la vérité va les affranchir. Faut ba yeba solo.
Oui, bisolo soko yebiango. Eza sujet ya bene mapamboli ebele. Makambo ebele ezali koya, mais bato bakosala ni bakozala défendre parce que ba yebi solo. Surtout aujourd'hui dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 3. Na emoniseli. Abamba Bible na yelobi ete un autre signe parit encore dans les ciels. Et l'embumoko monisamaki kuna na lola. Et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Ouazana bukonzi. Batlati siye bukonzi ne balobi wana. Ça qui entraînait les tiers des étoiles du ciel. C'est-à-dire que Mukila naïza comme une grande partie. Aba sur c'est Satan lui-même. Dina za ko entraîner Mukili. Une grande partie de bête les tiers. Ya bat bazana kat bazako landaye. Et les jeter sur la terre. Pas à ko boka bango nasi. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'il aurait enfanté. Ah, bazo parler maintenant, c'est l'église. On va parler d'une femme où elle est enceinte, c'est-à-dire l'engomba otozali. Amen. Tout comme il y a un moment où l'église doit produire quelque chose, doit enfanter. Fabota moana. C'est-à-dire beaucoup d'appelés, mais bah Eli bazamouké. Les élus là doivent sortir maintenant. Il y a un message pour le moment, c'est un appel à sortir. Amen. Mais tant que bazali ko luka ko bima, moi je suis à Zoluka bota babete nyamo ya yauli. Les dragons avant di peme na zo la mwana wana bima pona nini akanga. A dévorer, a bomaye. Dis-moi tant moko ya persécution ko iko za. Moi ça zali na souffrance, même ça ko la terre qui c'est les douleurs de l'enfantement. Moi te mukile zali koningana, mangombe zali koningana. Punete il faut mwana mobali abima. Mais mwana mobali ya kobima oyo ezali destiné te. Satan kuki ko simba yete. Parce qu'elle a déjà préparé pour quelque chose. Amen. Zambo a pensé qu'il a calobité, je veille sur cet enfant-là. Dans verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Aya boti mwana mobali oyo, il faut kunza ba nation. Azala mukonzi na mabota. Des rois et des sacrificateurs. Amen. Là, on parle maintenant des élus. Mais moi, si c'est Élu, on va dire comme Ngomba. Et la Bible continue. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Moi, na mobali oyo, Zamba bendi yembalamo. Moyen nyamo yaouli akoka kusimba ye ezate. C'est-à-dire, ah, déjà, nous sommes un peuple béni. Amen. Ah, le fils mal bazo parlait sur l'épouse du Seigneur, les vierges sages. Alléluia. Amen. Et que, tant que bimana lingomba, ils ont réussi l'appel à sortir directement. Jean 14, 13, s'accomplir. Jean 14, à partir du verset 1 à 3. Je vais vous préparer une place et je viendrai vous prendre. C'est-à-dire, bazali déjà sécurisé. Vous en attendez pas les tribulations, makasi, non, Dieu veille sur eux. Amen. Ah, déjà, c'est à promettre, aucune chose ne sera vous nuire. Satan zali ko kanisa, mais tant que bano bakobotama, bakomonana, ils seront manifestés. La manifestation des fils de Dieu. Ce sont des fils mâles qui vont naître. Bakomonisa. Mais Satan ko simba bangote parce que baza destiné bazala nini baki na présence na ça. Ah Bible lobiete, ils sont enfin et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Babinga mbaki na bango na lola. Je vais vous préparer une place et je viendrai vous prendre. Amen. Amen. Donc on peut attendre vraiment le parfait Christ en nous. Où est l'espérance na Kembo. Zamba ko bongo ntsabiso peto ko kende. Abalobete les dragons akoyi ko simba bisoté. Ça c'est déjà l'annonce ici, c'est un sujet de louange. Amen. Faut kumisaka déjà nzambe. Oyo apesi biso bilaka ya ndenge oyo. Alobete bakoki ko simba bino soki mukete. Vous êtes destinés à faire quoi? À être enlevés au ciel. Ça c'est l'épouse. Mais l'histoire zali ko continuer. La Bible dit et la femme s'enfuit dans le désert. Moi c'est Kimi kuna na désert. Où il avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il y fût nourri pendant
1260 jours. Moi, je Zambé pas amemi, c'est-à-dire les restes de l'église. Bango pi bakei bazwemi moi ndenge Nzamba abateli bango kuna. Mais les restes oyo bazali ko passer par oyo babengi le jugement to komona yango. Bako lekana ko nyokwama des tribulations. Soko tikalité awa o tikali na se oyo ekozala ne likambo. Amen. Là l'épouse est enlevée. Oyo moi je suis atikali to komona pe sort na ye. Mais biso to ko kumisa Nzambe parce que si apesi biso déjà elaka que nous ne sommes plus les gens de la terre. Et que tant que vous allez manifester directement ça point toke na présence na ye. À ceux qui ont été landé quand tout connaît pas toke na lola. Bible dit il y guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas de plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alléluia. Amen. Mami lisusu. Koluka ou continuer kolanda biso kune pa itokozala. Pona kwa akize yaza akizate. Me bato yo bimi tala mde mutu wana nde azalaki. Tala boy na boy. Bible lobete baye ko bengane kuna na likolo. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Ba oyo siko na likolo kuna Bible bete tangba bengani ye na présence na Nzambe. Oui, même la fête de noces, il y avait quelqu'un qui est entré, qui n'était pas habillé. Toujours le diable. Et il a continué de kolandabana na Nzambe tina likolo kuna. Ba ete bo liye bubenga na ye, bo bwaka ina libanda. Quand il a été précipité, l'accusateur de nos frères, alléluia. Oh yazalaki kaka koya kofunda. Soki ya ina présence na Nzambe, na yakendaki na présence kuna na Nzambe, moni Nzambe, oh mais omoni jabu kuna te. Musala ne yangwana. Bato yo memia wa moni te condition na bango kuna ndenge bazalaki na se. Et la Bible dit l'accusateur de notre Dieu celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mais vite, mais et long à la vie, c'est là qui pose nini. Matina na makila na Yesu Christ. Alléluia. Musalo yo, Nzamba sele biso na Golgotha. Nous allons reconnaître yango. Et ceux qui ont été maintenant, il y a aussi la parole de leur témoignage. Alléluia. Ils ont batato laki. Le fils mâle va vaincre par le témoignage. Wana yebi ke musala ni Nzamba sele ki na Golgotha. Mais yazali ko tato la paix Yesu Christ wa. Aza mutu azali kovanda kimia te. Tuzonga na soto ju Esaïe 50 na verset 4. Esaïe 50 na verset 4. La Bible dit le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Alléluia. Amen. Kolo yawa pesinga munoko ezali exercé pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Liloba o Nzamba pesi biso munoko ya pesi biso. Eza pona ko soutenir ba oyo bazali nano na makasi mokote. Lilobo ya pesi biso. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Alléluia. Amen. Chaque matin, Nzamba za ko solo na biso. Pesi ko za ko solo na biso. Pona ni ko préparer biso to na lango e ko permettre biso pe tota to la liloba na yena ba misusu. Amen. Amen. Parce que biso yambi liloba na pole. Pona to ko kokende kolonga. Parce que Satan za ko continuer moniete malgré nyonso akokai ko sala, to kokai ko sala. Nzamba memi biso me alandi tina likolo ko funda. Mais il fallait pas benganaï. Mais ko benganaï c'était quoi? Il y avait un combat au ciel. Mais babete balongi wana, les vainqueurs, ils l'ont vaincu à cause du sang. Musalo Nzamba s'élève on a Golgotha. Et puis basubatoana pe bazali ko témoigner liloba. La parole de leur témoignage. Au moins important zali na biso était tozala toujours bato bazali ko tatola la parole, la pire parole.
Amen. Yaouni zeli ko sele tuko ka convaincre. Tout long. Okomoni te musalo yo sala kia wata ti amène une seule âme en Christ. Bébé t'es là au ciel, il y a la joie. Est-ce que vous avez vu la vérité? Nous avons aussi un devoir, biso yobato yobayambi, les fils mâles, de pouvoir témoigner de la parole. Et maintenant, dans verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Bo sepe la bino bokei kovanda kuna na lola. Amen. Mais zape, elaka epesa miwana. Zamba baki na koya kozwa bino na komema bino, me bokolonga na nini kotalaka Golgotha. Msala sala kyo na Golgotha, paix la parole de votre témoignage. Tatola la parole, liloba oyo. Batu bakoyi koteya pour le moment, c'est nous. Amen. Parce que tu es venu ni tozali koteya. Amen. Kula l'activité toutes les véritables na bombeli bango eloko mon côté. Tout ça banu bazali na pole. Mais ce qui tokangi munoko. Yo tatola ete ye moko boya azwa condamnation na ye. Amen. Mais toi prêche la parole. Amen. Oyo ezali pona ba oyo bazali ba élu, ba oyo nzambe aponi. Épouse du Seigneur. Bazali destinés, ce sont des fils mâles à être enlevés au ciel. Mais bango ba peut batatola monene na nzambe, batatola komo na nzambe. Au moins a déjà na Apocalypse chapitre 5 na verset 9, kuna na lola biso tozali tangu tomonaki munene nkolo na biso totatola ki ye déjà, na toyembela ki ye, tokumisa ki ye. Il y avait des louanges. Au biso tozali kopesa ye. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Bible dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre des livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Amen. Yeah. Déjà na bolongo ya salaki. Tango biso tozali na présence na abaluzo ko laksawa l'épouse parole. Kuna na présence na nzambe. Baza ko pesa ye louange. Pona musala sela biso na Golgotha. Amen. Bazo kanisa makilo ya sopaki. Et aussi il faut ajouter les paroles de notre témoignage parce que dit le bon nzamba fungole le biso et il faut totatu la yango. Na misala pa bazali. Même na ba connaissance na biso, il faut to bondela. Frère Branham a bien un moment donné zamba tshai kat na mutema na lobi azwa ko bondela mingi pona prédicateur moka za like wana, je pense au sport. Abi j'ai été poussé Billy Graham je pense de prier pour lui. Amen. Bien zalaki musali na nzambe, mais yeye en tant que prophète bagite bazali ko sala nzambe en dehors de sa volonté. Amen. Et il priait pour lui. Mais nous aussi nous devons prier aussi pour les nôtres. Amen. Et lui parlait de la parole. Suka boye tali. Alléluia. Mais ayoka. Automoni d'abord l'épouse du Seigneur. Mais tant que ba komi na lola kuna, ils ont loué le Seigneur à cause ya sana ye pour ya répandre. Il a racheté. Bazaki très reconnaissant. Yango Josué abina bango ete ngana zali ko kende me bokanisa ba promesse. Amen. Amen. Oui bete nyonso saleli bino o ya lobeli bino bo vivre yango liloba na ye ko le kapamba te. Et tout ça nous allons vivre ça. Amen. Ah maintenant tozali maintenant na kati ya parole prophétique. Les fils mâles abotami, mais destinés pour aller au ciel. Maintenant celle qu'on a Satan l'a encore pour l'accuser toujours. Mais il fallait maintenant pas précipiter sur la terre. Mais maintenant malheur à la terre. Alléluia. Amen. Tant qu'on va précipiter sur la terre, il est descendu avec une grande colère. Parce qu'on sait qu'il a peu de temps. Mais bisoguna alors habite réjouissez-vous. Amen. Pour nabino maintenant ici. Déjà tu bandaki la vie éternelle à partir de là. C'est lui qui dérangeait tout le monde. L'accusateur des frères. Nous avons tout intérêt à témoigner. Pour l'acsabato yolilobananzam. Pour n'être ce qui moutou. A yebi la vérité. Et que atikali. Nous allons vivre le problème wana. Amen. Et que nzamba eko racheté à oubete nzamba zaligiste. Bite, izala ifoti nangai moko.
Tu vois maintenant dans Apocalypse chapitre 15. Maintenant, tu comprends maintenant le reste de l'église. Oui, Tikali, après l'enlèvement. Amen. La Bible dit, oui, j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Cet ange qui tenait 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Ah, mais on va parler de ce temps de tribulation. Alléluia. Amen. Le diable est descendu avec grande colère. Et Nassia va maintenant pas s'y commis. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Na moni lokola, mai munene, oui, et sangani na moi moto. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image. Alléluia. Amen. Et le nombre de son nom, debout sur la mer, de verre, ayant des harpes de Dieu. Maintenant, l'église qui était restée. Donc, Amen. Ils ont vécu, mais nous, on a vaincu à cause de ça et la parole de notre témoignage. Amen. Mais bango maintenant, bango maintenant, combat na bango ezalaki avec qui? Nyamana Yaouli. Et j'ai vu comme une mer de cristal et ceux qui avaient vaincu la bête. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut la vérité et yebanaka. Yo koyeba qu'est-ce que la bête comment ce qu'on a un message. Amen. Amen. Parce que c'est le 17 au 23 mars que le Seigneur lui-même est venu pour ouvrir les sceaux. C'est-à-dire que les mystères où tout kotanga s'est révélé seulement dans les messages. Amen. Et maintenant dans les messages, ces gens ont connu la vérité. Tant maintenant la bête va chercher maintenant ya kotsa la nini, kotsa bango maintenant ba bengi le marque de la bête. C'est une doctrine. Alléluia. Parce que tu as vu que Awa Diable s'est présenté au moins à 6 façons. De Bakombo Naye. Abazo parler biso, ils ont vaincu. Il y a l'image de la bête. Amen. Amen. Ils ont vaincu la bête, Yemuro Nyama. Et son image, l'image de la bête. Il faut payer l'image de la bête Zanini. Alléluia. Le nombre de son nom, Azape na nombre Naye. Et la Bible dit son nombre boyebi yango, alléluia. Na katia message yo. Et le nombre de son nom. Mais si on continue Apocalypse 13 kuno komone tapakia avec verset 15, ba pesi biso encore bandimbola et belé. Il y a l'image de la bête et le nombre de la bête au même Apocalypse chapitre 13. Tout au bandi peut-être dans verset 15. La Bible dit il faut donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête puisse parler, et que les filles, tous ceux qui n'adorèrent pas l'image de la bête, firent tuer. Amen. Amen. Et elle fit que tous les petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque de leur main droite et sur leur front. C'est-à-dire, il y a les marques de la bête, il y a le nombre de la bête, il y a les chiffres de la bête. Tout ça s'est révélé, ce n'est que dans la parole, Amen. Dans les messages. Et ça, hier, et bateau va longuer parce que yebaki. Qu'est-ce qu'on attend par la marque de la bête? Moi, qui c'est la marque de la bête. Amen. Amen. Et puis les sceaux de Dieu. Collecte tendeni ozali kozwa elembo na nyama. Ezate moni batina ba film nigérien na mutune 666 te yango te ba komi na mutuno 6. Non. Quand on dit aux yeux elembo, par exemple, Paul Albagete, je porte sur mon corps la marque des marques de Christ. Amen. Amen. C'est depuis que aujourd'hui, soya Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Et tant que vous avez marqué, il y a bête aux une doctrine. C'est un enseignement. Autre monde qui a concile de Nicée, Bandaki na 325. Il y a Banzambe Misaki. Donc à la fin, il n'y aura que des groupes. Ceux qui vont croire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que c'est lui Dieu. Et ceux qui vont rentrer dans l'autre camp. Écoutez qu'il y a des groupes. Et maintenant, on est obligé, bazalina, comme ce soit, c'est-à-dire les vierges folles qui sont restées, croire la doctrine. Bazwa maintenant la marque la bête. Et comme ils connaissent les messages, ils vont s'opposer. Amen. 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 Ils vont passer par des tribulations, mais ils vont garder la parole. Et c'est pourquoi moi n'était tant que maintenant il y a une présence dans ça. Moi n'ai pas comment il devant le trône.
Bible lobete biso en tant qu'épouse du Seigneur, nous sommes sur le trône. Tovandi na kiti na bukonzi. Et bango baza devant le trône. Awa na se awa. Parce qu'ils ne sont pas enlevés. Mais bazo kumisa nzambe. Pona nini te nzamba sali bango grâce. Bakoka koyeba vérité oyo. Po so bazali na vérité oyo te babito ngai to suka wapi. Amen. Amen. Et il continue, je vis, et il chantait les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, et les cantiques de l'agneau en disant. C'est-à-dire qu'il y a des groupes, les 144 000 au Vatican, les bango pe ba la persécuté, bango ba koyemba les cantiques de Moïse. Au pe biso to yemba ikuna na ciel to yeba kiango, alléluia. Et les cantiques de l'agneau. Qu'est-ce qu'ils disaient? En disant tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Misala na ezali monene, que vous allez admirable. Même biso, tu yimba kiango kuna. Kukumisa nzambe, tant que na présence na nzambe. Mais non, asala ki musala. Il a vaincu par son sang. Misala na ezali admirable et véritable. Et bango maintenant, on peut bayer bisi konote non. Ce qui le lo biso yo to tikala ki pe to longi, parce que to boyaki koyoka liloba wana. Mais ba ki vérité. Fallait pas continuer tina achèvement. Ba continuer na foi na auto mona gete na âge et Éphèse, tant bazwa ki ba vérité ba ko relâcher. Il devrait continuer à écouter la parole. Il devrait continuer dans les rassemblements. Mais tant que ba bimi na kati ya pasoyo, ils ont loué le Seigneur parce que notre Dieu est juste. Amen. Soki yo leki na kati ya souffrance, okoyebe te ngai moko nde naza base ya nzambe azalaka injuste te. Demoni te basakoli minene oyo ya mokili oyo batangi mingi na ndenge ya kelasi. Babi nzambe aza injuste mpona nini abomaki bata Sodome et Gomorrhe. Déjà babenga bango bata Sodome et Gomorrhe. La Bible dit batikaki même usage naturel. Yabumoto, ils sont rentrés comme des bêtes. Babala na mibali, basi na basi. Mais même batona tant ba condamner bango ba condamner biso avec raison. Amen. Amen. Même kuna omoni Barabas tant ba condamner. Ga ibiki na zaki muyibi. Pe ba miyibi mso ba zaolo bete biso to yiba ki memuto yote. Voilà. Notre Dieu est juste. Amen. Et tango ba bimi na katikati na pasi yoyo, mais bango bazalaki na connaissance. Ba yibaki qu'est-ce que le nombre de la bête? Le nombre de la bête. Qu'est-ce que 666? Bino boyebi yango, Vicarius Filidei. Amen. Amen. Nous pensons que nous sommes enseignés. Ce qui yo tikali oza enlevé te. Tant boya ko peso doctrine musoyo, vérité wana ekoki ko longwati. Et vous allez sujet à persécution. Mais tant quand il sera racheté, parce que c'est aussi, ils sont des rachetés, ils ont été rachetés aussi par les sangs. Jésus-Christ a fait la guibam. Mais bah, mimi maintenant, musala balani musala na nzambe te na pana bango te basuki na nzela. Ils ont relâché. Mais tant que babimi na tribulation, ils étaient sujets à louer nzambe. Parce que le Seigneur a débuté. Ngana zali kolobate na ndenge ya kobombama. Non, je parle ouvertement. Amen. Kono na bisa kendaka te de gauche à droite. Non, eza na moment où ebongi moko na moko atia matoi na liloba na nzambe. Et il continue, il chantait les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, et les cantiques de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes. Misala na yo ezali boule pe minene et admirable, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes. Soki to moni ata passion parce que yo zali sembo. Amen. Opesa biso liloba metoboya ki ekoyoka liloba wana. Et véritable roi des nations. Mena ba moni to yo za mukonzi na bokonzi. Amen. Amen. Qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, Yondo Zali Boule, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Abazolo Kisapona, Munene Nazam. Les nations nyonso tout ekoyape ekofuka melayo. Pona nini, baboya ki kolanda parole. Pour le moment, lilobo tozali na yango, Dieu a envoyé un prophète. Mais tout le monde nous sommes au temps où koboa kate oya zali kote ya sikoyo. Il faut mutu moko l'accès nzela. Amen. Yo soko yebi ba connaissance na mais tu as rejeté. Mosali na nzambo azali ko sala sikoyo. Tu as rejeté Dieu. Na mukanda ya Ésaïe chapitre 45.
le verset 19. La Bible dit, car ainsi parle l'Éternel, Yangonde Lobi Yahweh, le créateur des cieux, le seul Dieu, Oyakeli Lola Nzambe Mokwana, qui a formé la terre et qui l'a faite et qui l'a affermi, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette. Alléluia. Nalobaki na kobomba mate. C'est-à-dire son zamba koloba ouvertement. Ndenge biso zali koloba bo. Yo pe fo loba yango. Amen. Pour sauver ces âmes-là. Parce que ceux qui ont zali koloba la vérité, aza kozwa pe o par na ye. Ceux qui bois condamnation na ye ce jour-là à reconnaître que on m'avait parlé de la vérité et j'ai rejeté cette vérité-là. Je ne parle pas en cachette. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Ton a bombani quelque part. Non, je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, j'ai dit ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Alléluia. Ils vivent de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ramenez toujours le peuple, dites-leur la vérité. Il y a un but. Même dans ces messages, continuez avec Dieu. Tout le monde a quitté la lumière, ils ont des progressifs. Mais ils ne comprennent pas que nous sommes déjà dans l'âge de l'écriture. Celui qui croit à moi, comme dit les écritures, il y a une promesse. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Tout ce que le prophète a prêché est dans la Bible. Il a marché avec eux sur la route de Maús. La Bible dit qu'il a commencé par Moïse, les psaumes et dans toutes les écritures. Il est rempli de montrer la parole de ce qui lui concerne. Amen. Amen. Dans toutes les écritures. C'était ça, la marche avec Dieu sur le chemin de Maús. Mais bazo continue azo lakisa ngo makomi kufungulela ngo makomi po basoso la liloba na nzambe munene na nzambe pole na nzambe abeti na sololi na kashati te na kobomba na te pe bolukinga ipamba te na verset 20. Assemblez-vous et venez approcher ensemble. Alléluia. Beaucoup kakozala ensemble. Tout le monde qui a été tant bana na Israël bazala na kati ya Israël. Il y a Égypte kuna baobenga bango libota na Jacob, les enfants d'Israël. Mais tant que c'était devenu l'assemblée. Ils étaient tous ensemble, ils écoutaient la même parole, les mêmes instructions. Tant que Moïse a télé a fongoli loba, il a lu devant tout le peuple. Attends qu'il bossa libota nyonso tout. Oyo maloba na alliance. Zeki ya bomba mate, pe na kacha maloba wana Bible bete makile zala ikolanda liloba wana. Alléluia. Amen. Les saints n'écrit que grâce là où il y a la parole d'alliance. Amen. Mais wana yenda zali ko tatula. Mais la pire parole, quand il est là, le sang de Christ est là. Habitez, rassemblez-vous, bos à l'ensemble, zonga na kati ya rassemblement. Non. Amen. Amen. Sinon, vous allez attendre condamner, mais Batouana, ils ont parlé. Yondo Boyaki, voilà maintenant pas chose à l'ikobon. Mais il faut parler. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Ézéchiel 34, verset 18. Et c'est trop peu pour vous de paître dans les bons pâtirages. Abete zali pona bino muke bukuka kokoka kosala nini ba bolia na kati ya oyo ezali malamu bilei ya solo pour que vous foulez de vos pieds les restes de votre pâturage. Kaka bino moko sima bino boza kolia biloka bule bozali suko niata yango de boire une eau limpide comme la mayo yo ya salité. Amen. Ah. Pour que vous troubliez les restes, avec vos pieds. Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé.
et boire ce que vos pieds ont troublé. Ah, bazo solo la tina toujours na lingomba. Nous avons sur une table où il y a la bonne nourriture. Amen. La parole pure. Et puis, il y a des gens qui ont bima. Abite boatu bake kozwa biloko ba tchéti na makolo, baza kopesa ngo mena ba brebi na yi. Et Dieu regrette. Alléluia. Amen. Combien de gens sont bloqués, même dans ces messages? Oui. Où il y a la pire parole. Mais pas comme on a connaissance, conséquence, et le temps où l'épouse sera enlevée. Le diable va descendre avec une grande colère. Et la Bible dit maintenant, maintenant ce qu'on appelle maintenant la marque de la bête. Place on a un délit comme Bozal. Moussa Kolalobé, le parler à langue n'est pas une évidence du Saint-Esprit. Non. Amen. Amen. Pas moka de sango moka saki livre na ya komi sango tel film la pipe et baptise du Saint-Esprit par la langue. Ka livre wana batu tande babandi kokende kosomba batu bamela makaya ba pona tato meli makaya na biso tozwa molimo. Et azubazo teka ngo trop cher. Les gens se précipitent. Comment est-ce que quelqu'un qui prend la cigarette, d'abord la cigarette c'est un démon de nicotine. C'est un démon. Et autant de samana molimo. Dieu doit d'abord commencer par délivrer une telle personne. A une parole, va purifier. Et si Manzamba tondissait la iloba, il peut maintenant, la Bible dit, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, ceux qui vont dire, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Il n'y a que ça. Même maman Moussouba Lobi Kuna na États-Unis, une grande dame là. Donc, moi je suis à Azagulba Mounokona Sika Somo. Makelele na TV Somo. Vraiment, baza ko admirer, ba konsignos, baza ko nous consulter. Baza na moi boule na yeye ya batale là. Yango tant prophète atali à l'objet de ça ne sert à rien. Amen. Amen. Les États-Unis sont déjà condamnés. Parce qu'ils ils ont raté quand Dieu les a visités. Amen. Parce qu'ils n'ont pas reconnu le jour de leur visitation. Les États-Unis, je ne peux plus prier pour eux parce que l'ilobéeli katikati na bango, mais va rejeter la parole. Pour le monde, nous devons être reconnaissants. La promesse en Zamba pessimiste. Alléluia. Amen. Il a confirmé Malachie 4, 5 à 6 dans notre temps. Et c'est un sujet de le louer. Amen. Touyibi makambo oyo nyoso toko loba sur les sauts, sur les bêtes, le nombre de la bête, le chiffre de la bête, l'image de la bête. Awa biso toyebi yango ndenge nini ezali kosala. Mais ceux qui ont tikali, c'est un problème. Mais ceux qui ont yebi yango, dites aussi la vérité aux autres. Amen. Bazonga na rassemblement. Pour les promesses dans Apocalypse chapitre 3 na verset 22. Ba o bazali na matoi ba yoka ce que l'esprit dit à l'assemblée. Il faut ba yoka nini molimo ezali koloba na lingomba. Apocalypse chapitre 3 na verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Ayoka oyo molimo ezali koloba na lingomba. La foi vient de ce qu'on entend. Ba promesse na nzambe nyonso zali lié na koyoka. Amen. Faut bate yo oyoka ba promesse na nzambe yo croire yango ke nzambe azali oui et amen na ba promesse na ye. Na ba promesse na ye nyonso moko te ekorate. Tala ndenge tozali kokende. Apesi biso liloba na kati na lingomba misusu bakobima pona kokende mais misusu bakotikala. O bakotikala ils seront persécutés parce que bakoboya kosala nini kozwa la marque de la bête. Parce que baraté kozwa le sceau de Dieu, ils allaient le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Bango bakososoli, qu'est-ce que le chiffre de la bête, l'image de la bête, tout ba ekimenisme ba ebi yango, bakondimate bazonga kuna, ils seront sujets à persécution. Metango no bakolonga bakoma na suka bakotato la nzambe yozali sembo. Amen. Amen. Bako reconnaître biso moko tolaki sujet ya ko rejeter liloba na yo. Toki ko mela bilo mela. Opesi biso liloba tonyati yango. Et bozu yango bozo ko pesa ba brebis na ye. Mais rentrez au rassemblement. Écoutez maintenant ce que l'esprit dit à l'assemblée. Le message maintenant est que
sortez du milieu de mon peuple. Mais message mutaromema ezali ngai ezali yo. Amen. Pe José ebisi bango te de beau reconnaître et que toutes ces promesses ekokokisama. Kati na bino boko vivre yango. Nous serons enlevés, mais avant de régner sur cette terre, la Bible dit que à peu sa vision en fonction, tout ça l'année tout se pelanaï. Alléluia. Tout se pelanaï dans la fête de noces. Et l'ennemi va poursuivre, va lier, va boire qui est nassé. Et maintenant quand il va rentrer, l'église qui va rester, condition nango, et vous allez dégainer. Maintenant, nous n'avons pas gotika bangote parce qu'ils sont des rachetés. Ou pas bien la première résurrection, ça combo oignon solaire non est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Même les enfants d'Israël, les 144 000, leur nom est inscrit là-bas. Même les vierges folles, leur nom est inscrit là-bas. Amen. Mais bango maintenant, basui chance de continuer. Toute chance c'est-à-dire c'est prédestiné comme ça. Mais on a dites la vérité. La vérité. C'est le temps de rassemblement, d'écouter la pire parole. Souvenez-vous de ces promesses. Et le Seigneur veille sur sa parole à Koko Kisayango. Beau l'embâter, pour fabriquer le gomogoté, les bras du Seigneur n'est pas court. Amen. Autant marqué, il va nous ramener dans l'église de la Kinatanguna. Nous vivrons de notre Namisu Nabisoyo, des grandes choses. Et après cela, nous serons enlevés. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le Seigneur de Jésus. Amen.